Moutazaki n'esprit moi qui a rassemblé bato esprit révolutionnaire d'ailleurs papa Wemba. Mais absence na ye sala ngap et soit kanga mabe. Absence na ye ti lelo ngapina namuna nani akosangisa biso azate. Azate. Azali suste. Oh ndeto sabu na minito. Mutako sangisa biso azate. Mais Kofi Olomide au moins il y a le bar non? Banda papa Wemba kenda osomona sangisa bato combien de fois? Ok, bangonde bakoki koloba po biso tolanda ba. Ngala moni sko relève foi comme na ba grand frère na biso awenge. Sko bato ba na ba grand frère awenge bato bazan esprit révolutionnaire o bago tiama comme na mesa, isa Blaise Boula, ingénieur Blaise Boula na tata ici. Bazaki na moi ba recul ya kopesa mbongo parce que moto azaki censé ya Rolandelango, je cite le nom de Guy Moller. Ozali moko ozana ba sujet ya ba polémique ebeli on ba baner ko banga ko pusana parce que yum to baner ko girango ngarodna bomna nzemo je nani nana na pesa nga mutu na sala protocole d'accord pour que bita na Tanzanie nga ba oluka faire na Tanzanie ba bengi nga na zui téléphone nga na bengi aya minga na bise molera bi oh neni ya na Lubumbashi tozana sam chitu temona nga to vana na sam manda pala ki wana tanda obeta hommage moi tana Lubumbashi na ibisi na Lubumbashi mais batumo bazoluka yo na Tanzanie pour que beta kuna nze mono kuna eza makasi ah ndeni tshaba ngwali ne ko na tieto soli conférence après na kati na tika ya contact basola batona ninga kina obeta chaka konga beli chaka konga soko tamuso ozana besoin le kapana ngate potinda cotisation chaka konga avec son téléphone il parlait avec son téléphone azaki direct ya kufi wana na 11h azo sola ne très bien azo seka mais na 20h akufi soko soli ndeni ni bien obi omonde to sola no boy siko na 20h na kufi ozomona. Est-ce qu'il fallait les gars pas nanga pour à ça la geste par Chakon? Fallait les gars pas nanga pour ça la geste pour na malade Chakon? Non, les gars pas nanga. Courage wana ya zaki nango. Moni mutu muso oye pour supporter oye pour salisa mais mutango o salisi mo na suka nango animi na yeko saliso yo salisete. Parce que Chakon abana on ndima ngonyos. Tolingi que société na biso droit d'auteur ou soit ba créer les ba musiciens ministère moga ya musique ministère ya ba musicien ministère ya musique ouais parce que ce qui au moins sona bisolo mogo musique ezana mbongo ba te belé ba obuli ba ota l'émission musique ezana mbongo ndenge moko na ressource sous sol ya Congo musicien non musicien d'abord faut avoir statut faut appeler ça statut normalement na parlement faut banana na parlement na parlement mais ça juste statut moko obi ka biso to mériter to zo dans numéro matricule mi parlement faut biloko wana iloba maka yango wana soka artiste a postulé abimi tout tika okata bango quand même tout tika ina no ki na parlement kuna boutique ki na parlement comme ça tout la secteur na biso ndenge ni ba do évoluer culture faut pas matcha budget au ba pesa ministre de la culture. Parce que on dirait budget ministère na biso des ministères les plus pauvres budget za kuna ya muke morke ba ministère ebeli na Nigeria ministère de la culture maman na budget za ande kuna il y a beaucoup de parlementaires ba ces gens wana ba yebi na bango notion sur les droits d'auteur ba yebité même beaucoup d'avocats ba avocats ebeli ba yebi na bango droit d'auteur ba yebi droit d'auteur. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa. En croire Ado Youé, ambassadeur. Les courages n'a pas d'âge, c'est là toute personne qui nous regarde à ces moments. C'est votre journaliste d'investigation, Enoch Binta, tonton H. Merci Baï Kongomani, merci pour le message. Merci pour vos suggestions. Yango ekosala ete mosana biso ekende liboso nabino boko benga biso boko
kopesa biso ba message makanisi na bino ndenge kani bokolingela mosala oyo tosala ngo ndenge bino bato bolandaka biso partout dans le monde, France, Allemagne, États-Unis d'Amérique, Canada, bozali tellement belé, Soudaf, Côte d'Ivoire en tout cas. Merci beaucoup bande ko surtout à Brazzaville malgré que vous surveillez le fleuve. Mais on est ensemble avec vous. Boye baete sangwa matanga ekwela ki biso na mokolo. Il y a vendredi donc le 27 janvier, à 20h35, 45, on avait perdu une personne tellement faramineuse dans la culture Yambo Kanabiso. Lui, c'est Chaka Congo. Aoutakiwapi, Koti Kabiso, Monaki reportage. Merci pour les appels. Malgré Boutou, mais tout tabula qui ba iner toko luka. Comment est-ce que tu informé bino na bangongana? Alors, na mokolo lelo, na koki kozwara amutute parce que azolo ba bien. Non. Il faut recevoir une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il est censé de nous parler. Makambu, il y a Chaka Congo, ezalaki ndenge niti et même Chaka Congo na liwa et puis ba programme bazali bon ko ça la ndenge nini. Alors aujourd'hui, j'ai réussi pour vous Guy Moller, dont j'ai dit comme ça Guy Moller, bonjour. Bonjour Enoch. Vous allez bien? Santé déjà très bien mais bon, tout ça en matin, toi na santé matin. Santé matin ezalane. Ezalande oyebi. Bozo kansa bo perdre mutu moko azali cher pa na bino. Donc bozangi donc il y a forme on a quoi. Bozangi kimia, si on peut dire comme ça. Kimia ikoza nango mais bon, ba inquiétude de beaucoup de toza ko se poser ba question lelo obsèque Chaka Congo azate. Et après enterrement na aux années. Problème de on a ce que photo se poser au monument ba point d'interrogation est quoi. Lelo Guy Moller, combien de mois déjà en Akin? Parce que tu es bello plus na Lubumbashi exactement. Alors ça fait combien de temps on a Akin depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, madame Naelaki, Salami, madame Soneka, voilà. Élection Eleki. Normalement, il fallait qu'on préparer 10 ans à Kinkester mené à Kuna. Nous avons tout ça là, nous avons invité nos collègues na Victoria. Tobeti on a Lubumbashi puis tobeti na Kolosi parce que Kester mené à Coxi 10 ans depuis à Kufa. Mais ma colo banda aux alangaka kilo pour na okende. Donc ils ma colonie à Makambo ya liwa Chaka Congo. Parce que tant à côté hôpital tous un groupe moko to créer structure na biso. Imiko ezalaka Imiko eza union des musiciens congolais. Mais to créer structure na biso donc association de musiciens, association congolaise de musiciens. ACOM en sigle. Donc on a tout créé en gros. Si vous avez une réunion, vous avez Chaka Congo parmi les cofondateurs. Vous avez un statut pour que vous AG, comité Morebima, pour que vous ayez un ACOM. Mon artiste, moi, mais ça kufika ka tobandoli là. Boy, ba kondi donc biloko wana so faut tout ba structurer en gros. Tu as un droit d'auteur en Akin. Mais est-ce qu'il faut un artiste chaque mois? Non. Tu fous un 2 fois par an. Si vous foutez le 30 juin, vous foutez le décembre, pourquoi pas tes musiciens chaque fin du mois dans un pays pour na œuvre to sala na ba droit d'auteur. Donc nous sommes tous 5 on a gati comme nenge to créer comme to benga presse boye to lobeli ango makamu nyonso to zumi kana à l'état après to ba nensko to tambolaka ensemble. Chaka Congo a précédé biso. Il y a un moni toujours ça l'effort to réunir ba courage pe ba moyen oyo mboka na biso ekopesa biso poto rendre dernier hommage naé. On va y arriver sur lango vraiment mais bitela biso dans le solo Guy Moller. Guy Moller na Victoria pas qu'une question éménaire. Guy Moller Oyebaka place au sali kombo na kolobela. Oyebaka Chaka Congo ndenge nini? Chaka Congo aza d'abord ngala kuta ina monde de musique. Le monde de musique c'est-à-dire azalaki Chaka Congo azalaki ancien azalaki musicien Stukas orchestre ya vient na biso Lita Bembo Libeki aza na Bruxelles. Lita Bembo Libeki
tant que tu as tu as banamike moni litabembo sala succès ya kosakana te. Et alors yonde mo kolo kwanga bana obenga litabembo siko chaka kongo azalaka wana parmi ba danseurs pe ana au début ko yemba na 4 orchestres ya litabembo libeki litabembo a reni na kinti akene poto akevanda chaka kongo atikala na king chaka kongo mena komi ko interpréter ko sala ba playback na banzembo ya litabembo ko sala ba playback ndi place oyo ayibana makasi na tango yeko sala nzembo na ye o asalaka pona Congo démographie démocratie pouvoir pour un peuple donc nzembo on ebetaka mwa mingi na ba chaîne nationale si on ezalaka OZRT na ba 1991 92 93 ezalaka OZRT nzembo on ebetaka mwa trop na ninga bana osaba playback na ba nzembo ya litabembo tout et tout asala pe asala kapé balé na ye na ba mwana mboka bono monere moko ba ozo pe ba contrat balé azo sala bilo mo tradi moderne donc ça va c'est un peu ça ninga na yebila kai na ibara bongo par après ayeko bunga mo na scène après na yeko retrouver les sous na mort ya collègue na biso moko akufa Al Pacino abana obeta epaya papa Wemba na vivre la musique. Je pense que tout le monde a aimé l'histoire Al Pacino. Nous savons Al Pacino ninga zara na vivre la musique tout et tout na ba bendo na tout. Tant papa Wemba a rajeunir orchestre na ye ba onde bazala wana zara comme animateur chanteur. Tant Al Pacino a Beli to banani na hôpital awana na Oshwe. Alors Al Pacino a côté hôpital na clinique quinoise. Chaka Kongo aye na clinique quinoise. Loko abiso to zaiba master Al Pacino to na hôpital Chaka Kongo aye. Ah nini mais hôpital o zaka cher est-ce que yini nga sali nini insuffisance rénale azaki nango. Fallait ba sali ba dialyse mo belé bana o senga cher. Est-ce que bu koka awa to libana na to ko tuna na ba question. Cameraman mo azalaka na Chaka Kongo créer moko à sa l'émission. À sa l'émission mère Mbilabel alandi biso na nani na hôpital po atala nani Al Pacino. Mbala moko Chaka Kongo ba do tuni ba question, tuni biso ba question. Ah, maman to biso bi ke idée oyo. Eza idée mo bien. Obi ko kenango petit Chaka Kongo kenango. Donc vous avez qui encouragement na bino. Oui. OK. Tozo quand. Donc tia za bongo mona lobaka no. Biso ko to bana obenge to pesa comme guerrier. OK. Biso donc si on a le bon ba léopard donc biso ba lofombo. Vous comprenez? Balo fombo ba drisha to bana obenga Chaka Kongo guerrier. Guerrier pour ceux qui a bandi likambo ko kanga mali kamona tia ko finaliser ngo. Donc to pesa comme guerrier. To bi guerrier o monde oza buyo fola ndela makambo. A continuer journalisme makambo belé asala ka mission tout artiste en danger na ndenge le vanda sali asbel pena et comme normal. C'est ça. Ndenge sala melaka. Asunga biso makasi na malade Alpa. Alpa beli ti to kutana ba excellence Vital Kamere a dépanner biso parce que Alpa zobela maman a pesa biso mon enveloppe bien et permettre que ba sali dialyser les cas bien ce qui sengi ba évacuer na poto mutazwara charge na ezalaka na Vital Kamere excellence Vital Kamere azwara charge ya Al Pacino mais et ko tomber tan ba sali dialyse Alpa kufi to sali matanga Chaka Kongo aye siko artiste en danger bandi pena bien na ba 2008 2009 Chaka artiste en danger siko bandi bien Chaka Kongo aye ala ndeli makambo belé kota boy bima boy to tieko c'est vraiment to lelaka Al Pacino na nino na zo hein to tiaka corps na zo na jardin botanique pardon na jardin botanique to tiango wana PCA Herman Mbonyo hein azara c'est na Sonas aye asungi biso pesi biso ba visibilité à Sonas tout et tout donc mais nanzela Chaka Kongo donc on a force na place bana total tout est pour moi ba encouragement à la continuer na ninga artiste en danger comment monene et ça ça ba te belé artiste en danger et sunga ba artiste et belé babela bazala na ba problème mususu kutu otali bo bien okufa lobi mais Chaka Kongo tanga ya intervenir à biki voilà. Mais tant que tu as une action de toi-même, non, je suis toujours encouragement. Pourquoi? Parce que courage, on a zagi nango. Moi, je suis pour supporter, pour salir mais mutango au salir si on a suga nango animi na yeko salir sur salir c'était. Parce que Chaka Kongo bana on dit mango nyos. Au salir sa mutu muna na fin boy mutango ta muso afingi.
bomona be monsieur belé mutao bela pena boye chaka kongo akoti ba biro aider basungi abiki momona ka sele miso chaka kongo yo muyibi olembongo na ngai osali boye boye mais abosali malade anda obela esenga ki fo ba betele ba porte po budget mona pour ba malade ze belé malade muso mona boye akomi na hôpital boye ba pesi traitement d'abord na journée moko mona traitement ta mususu boye faut ko dépenser $300 pour chaque jour azalati ya kobika donc l'état na biso quand même côté wana to sepelaka asungaka ba artiste otia maboko mais biso ce que to lingi za la bongo te pour libela to lingi que société na biso droit d'auteur ou soit ba créer les ba musicien ministère moka ya musique ministère ya ba musicien ministère ya musique ouais parce que ce qui au moins sona biso lo moko musique ezana mbongo bato belé ba obuli ba ota l'émission musique ezana mbongo ndenge moko na ressource sous-sol ya Congo. Et ça n'a pas valeur ndenge moko. Expliquez biso. Fait Laurent Désiré Kabila tant azora pouvoir à Lobara ngo. À Lobara yango abi tant à côté c'est quoi mesure maîtrise à gérance en mboka tali abi amoni ndenge mbongo côté na ba société droit de tel ou ta libanda par-ci par-là pour ça droit de tel mbala moko alobi abi mais musique ya pamba ils ont valeur nini Dieu ya musée a voyager na ba musicien akena bango normalement fala ça eloko moi malamu nzamba kamati azui avant na ba pays mususu ministère ya ba ministère juste ezala ministère juste la musique ezala ministère pena ya musique ezali déjà ko lona Congo to mona ba ministère eleke be ba c'est sur la musique kasi faut ko diminuer ba ministère mususu ko kotsango na ba ministère mususu pona créer ministère ya musique pour musique yango mo d'abord ekotsango na mboka au moins société droit d'auteur neti soneka ezalaka depuis ba septembre ti ba yo sa liquidation nango l'état reconnaîtra que mbongo mususu ya soneke kotaka na mboka elia makanango kaka ndenge wana elia makaka ndenge wana elia makandenge wana pa ba bato mususu donc babenga ngo ba nini moko y réparti donc elia makabongo donc soki to structurer pena secteur la musique ba musicien makamamato to tika mutako sa chanson moko ali la répéter asali chanson moko chanson ne sali succès ali la naité ne tout monde en États-Unis bato musu ba bimo mona bimi sika moko buba avant na obi Cisco bongamba moko obi Staro Cisco obi non voilà l'histoire exactement Cisco le là comment on s'en est comment les chroniqueurs le voient donc musique a occupé on s'était pas ébiqué à sala des albums et cartonnant que non azo gagné mon on a droit d'auteur tellement mon quota déjà trop avant l'année fin du mois ébiqué banque na mbongo eleki na mbongo neleka wana akofuta ndaku ako sa provision ndako le makamutu kana mbongo wana fin du mois siko bafuta ke chaque fin du mois chaque fin donc ninga zana timu ko la kufa ata soka kufi après 70 bando fute kaka ozomo de que musique biso ne to ba valeur la musique na biso te to ba valeur ya ba droit d'auteur te ya on moni zala mais elo ni ezo bloqué parce qu'il y a longtemps bolé là toujours ma droit d'auteur fallait bacha moko ya bina ba musicien bazo bacha mais ya bacha kinani. Non, mais aujourd'hui, bazo gérer maman, ils ont plus le musicien. Non, musicien d'abord, faut avoir statut. Faut appeler ça statut. Normalement, on a parlement. Faut banana on a parlement. Na parlement, musicien a juste statut mon robot. On dit que biso to mérité to zo dans numéro matricule. Musicien zo mérité zo numéro matricule. Artiste. Ba doit me belé boé. Yo ka ce qu'on a sens ni bon ba fonctionnaire ba zo numéro matricule ba biso nani. Biso ko to ko tsambo na mboka. Et ça n'est pas de comprendre. Ben si, nazoloba, moto a yebi valeur à droit d'auteur à l'obake, Guy Moller a raison. Oh, ma ramené sur Guy Moller a banate, moto a l'oba, oui, Guy Moller a raison. Biso au côté Sambon, Nambo, et bon, côté Andin. Mon droit d'auteur is arabo, album n'a bimi. Net album n'a en salagi en 2008, mot de passe. Et bimi, bah distribué qui est en France, par un producteur qui est aux États-Unis en Amérique. Et bimi, aux États-Unis, bah produire en États-Unis. Na États-Unis tant que beta na ba boîte wana ba partout no beta société droit d'auteur ya États-Unis zumbo nanga et tini yango na Congo société droit d'auteur à France place musique na beta et zumbo nanga et tini na Congo ba place nyonso mbong musique na beta ba ozo ndam batini na Congo et koti sikoyo na société droit d'auteur à Congo société droit d'auteur faut futanga ba zuna o ebeta ba chaîne à télévision ndenge bolexaka o l'accès clip à Guy Moller pendant 7 minutes. C'est un droit d'auteur au calculer montant au bino foot pour foot artiste.
donc expert wana baza na parlement faut biloko wana ilobamaka yango wana soka artiste a postulé abimi tout tika okata bango quand même tout tika ina no ki na parlement kuna boutique qui na parlement comme ça tout à la secteur na biso ndenge nini ba do évoluer Paul Balenza azalaki na parlement je pense qu'azaki dena ba Jean Goubal bakata ya Jean Goubal oui bien go na l'élection les kaka wana abima après ba invalidé Noël ngia ma wera son tout de suite ozomona nga moko ozomona donc Bourrompela c'est candidat Caleb Pokebana vieux Massoubou de Brendé. Non, attends, je parle na oloba déjà, oloba déjà pour ba postuler qui déjà. Caleb Massoubou de Brendé. Maman Kalunga, nyonso wana. On a postulé na Congo central. Ozomona. Donc je pense que artiste azaka atene ba mona biso muta matolo. Mutu moko boy so ba moni ka fo ba kabila non. Donc soy chef de l'état le bien tal lisou ni na culture. Faut pas mettre budget au bapé ça ministre la culture parce que on dirait budget ministère na biso des ministères les plus pauvres budget za kuna ya mukie mor que ba ministère ebele na Nigeria ministère la culture mama na budget za ande kuna na Nigeria ministère comment asali nzemo moko c'était droit de terre foot azoli ani bien ako millionnaire masali plan moko non mais par là au lingo c'est sûr que ceux qui aujourd'hui mon corps artiste à côté na parlement place OK ba beaucoup ceux qui tozata 3 4 na parlement 4 artistes mo baza na parlement wana iloko salama au monde abena que monsieur tono senga papa tito vandi pena ba il y a beaucoup de parlementaires ba ces gens wana ba ibina bango no sauter sur les droits d'auteur ba yebité même beaucoup d'avocats ba avocat ebele ba ibina bango droit d'auteur ba ibi droit d'auteur ba avocat ebele ba za so tangisi droit d'auteur ko tia comprendre au monde abi là les alangandé ba misa akangami wana eno na biso musique ya na musique ya pamba na nukaka ya na mbongo tala ba musique ba tabule ba beta tilelo ko tsala luambo tilelo parce que grand prêtre Kofi Olomide a combien de chansons c'est qu'on va me dire on se beta en Afrique c'est ba tous les pays du monde des mbongo na etindaka place à sa filiale il ngana ibika sa filiale ya zana sa sem ça sebe futakela azo vrai là Guy Moller, ils ont l'eau moins battu, bah regretter plus na et pas na bino ba artiste na biso ezako tant boza vivant ba car cher ba voyage et tout bolak ça biso blo na bino moins trop na sombe l'eau moins boya $5,000 na sombe lamba moins boya 15,000 balles et tout monde très cher mais ce que tant beaucoup na ba période au que no bozo bela beaucoup ma ko senga lisungi est-ce que ezaka négligence na bino mokoto boye ba commenter ya ko gérer ba mbongo na bino pour que beaucoup la majorité des artistes belé ba kufa na mboka o tonga ba malade da bango lisungi ko kufa la bango organisation malonga ezate beta porte zong sa porte aussi longtemps bino mokoto bozara vivant bozara compter non la mort da soma kango $3,000 essayez un peu à expliquer biso ndé makamango et kendaka et tout artiste alinga toujours lix so azana mbongo na linga se faire voir ba moni azala propre atambola na cara bien attention à la cara bien mais artiste alinga toujours apparition côté wana même ba footballeur et banana alinga ça la cara bien carrément mystique à so bimi bo yangwana wana ya normal mais le moment le bien etikenga mais ça te na ça devant camarade pour na condamner bato ba vie na biso ebele ya musique congolaise musu ba kei déjà mutazaki n'esprit moi muke ya ko rassembler bato esprit révolutionnaire et papa wemba mais absence na ye sala nga et soit kanga mabe absence na ye ti lelo nga pena na muna nani akosangisa biso azate azali suste oh ndeto sabu na minute mutako sangisa biso azate ya Kofi Olomide qui est là là ebisio papa wemba azate mutako sangisa biso azate grand-père Bozi na azana via grand-père alobate mais Kofi Olomide au moins il y a loba non banda papa wemba kenda osomona sangisa bato combien de fois ozotanga ka verambo azape na bayani liboso vejo sa nyoka longo paza wana ozobisaka verambo bon vejo sa paza wana ok bango nde bakoki koloba po biso tolanda bango nga na moni siko relève fo koma na ba grand frère na biso awenge siko bato na ba grand frère awenge bato baza na esprit révolutionnaire o bakotiama comme na mesa eza Blaise Boula ingénieur Blaise Boula na tata esili
Tata Adolphe Dominguez et tout. Et Sili. Mais Les deux wanande mutu ba un esprit moko boy traité. Tout ça. Pour te yeba ninde to so la to za na ba groupe na so WhatsApp. To yebi qui intervient na kati ya groupe ndani ya pesa ka ba idée. Neti makamba chaka Kongo ezali awa. Déjà ingénieur Blaise Boula bengaki. Abengi abineni kuna eloko boyeza to sala même temps chaka Kongo azobela. Ingénieur Blaise Boula bengaki nga. Abigi ya ozwa oyo okay na hôpital. Adolphe Dominguez abengi nga. Ya ozwa okay na hôpital. Bango nyonso pe na wingi ba musupe na kutana na bango. Mais na tangi bato ba pesa inga pona ke kotika. Donc à Blaise Boula na. Ben oui, c'est tout. Blaise Boula na Adolphe Dominguez. Donc JBT où est rançon T. Non bah jusque là ba pesa yelo côté ba se prononcer té. Mais na yebi ke place baza ba pe na douleur na chaka Kongo a tiki biso. Mais eloko lobby nga lelo tant on a publié encore affiche ba benga itrobabi makambo chaka Kongo ya hôpital. Bato ebele bazaki na moi ba recul ya kopesa mbongo parce que moto azaki censé ya Rolandelango, je cite le nom de Guy Moller, ozali moko ozana ba sujet ya ba polémique ebele on ba baner ko banga ko pusana parce que yo mto baner ko girango ngakudna na solana ba mission tout. Na solana ba tout. Na solana tout le monde nga. Na éviter polémique on zo na solana ba tout nga. Na solana mutu tout. Na ennemi mutu te. Na solana na mutu tout. Na olo ba devant caméra na solana mutu tout. Tout. Solana ba tuyo surtout. Ba artiste nyo songa solana ba. Verambo na obenga ina tungisi eti na yepe na pale na ye. Vie tala bo te dernièrement toto solene idée mo bo na eti na ndako. To vani to soli vie tala te Guy boy te solana na bato avant bongo zongelanga. To sola. Faire rigoler. Tout le monde, je te dis. Faire l'autre fois, ils ont eu en 2000 combien de temps a mis un album dis-moi, je nani nana na pesa nga mutu na sala protocole d'accord pour que bita na Tanzanie nga. Ba oluka faire na Tanzanie ba bengi nga. Na zui téléphone na nga na bengi. Aya minga na bise molera bi. Oh neni ya na Lubumbashi to zana Sam Chitu temona nga. To vana na Sam manda pala ki wana. To na obeta hommage moi to na Lubumbashi. Na bise na Lubumbashi me batu mo bazoluka yo na Tanzanie. Pour que beta kuna nze mono kuna eza makasi ndeni tia bango ligne ko na tie to soli conférence après na kati na tika en contact ba soli la batona ndinga kina obeta. Non mais là je parle Maramo peut-être après 5 mois passés et tout hein to landa pa na télévision exactement au que notre état fait rigola na selo déjà selo moko d'amateurisme et tout na télévision et tout chez Nati ko confondre na amitié té confondre ngoté concurrence auto sala les concurrence loyale les a musique et souvent na musique na si tabule na lombo ba omoni banda osala concurrence ba ombale mais tango senga ba yemba nze ba kutanaki makamba maladi ya na ko bela muninga to longola polémique na biso wana to mona mo pisa ba na wenge bosana yango soki muninga beli bela na beli bosana yango ngala za na polémique te o soki ni lo ba yo moko keta musuna likamo boya na sens na yo pour to ya reno to yeba to kuta ya ndeni to vandi to sola pour to trouver solution et c'est lui chaka konga beli chaka konga soko tamuso ozana besoin le kapana ngate pour tinda cotisation chaka konga avec son téléphone il parlait avec son téléphone azaki direct ya kufi wana na 11h azo sola ne très bien azo seka mais na 20h akufi soko soli ndeni ni bien obi omonde to sola no boy siko na 20h na kufi ozomona ndé chaka konga azalaki. Donc, so, bateau moussoupe banauti n'a bon directement pas naï. Est-ce qu'il fallait les gars pas pour à ça la geste par Chakon? Fallait les gars pas nanga pour ça la geste pour la malade de Chakon? Non, les gars pas nanga. Fallait l'équipe directement. Tant bazo sur le nat Chakon, on est tout ça qu'on a dit mon l'air ayakawa, un tel ayaka kotalanga tout, baronde bazo et dinga mamuke ko futa ba facture na cette temps et sili. Na routine da batubaya tindi batuna ndenge. Après ça, encouragement. Mais pourquoi seulement le nom de Fali qui est marqué par rapport à Michel Moussoussou? Moi, ils ont créé moi. Ils ont créé un logo. Bateau ne balinga polémique, ne bazolinga batia ngoma kambuli kolo. Et logo ils en ont monté. Na bandio lo ba très bien que bateau basunga ki ba. Chaka Kongo a été donc na lo ba musicien, na lo ba musicien. Ba musicien to tie poids vraiment qui a bima l'hôpital wana. Ngai mona bimisi mo na tie cotisation.
un tel abimisa tie cotisation do akongo abimisa tie cotisation tout na hôpital na ye mbongo zo futa facture kisi okanga ngo photo ke luka na pharmacie sala boyaka nango we na docteur yango te na pharmacie na biso zali oke sombi yango ba eli ba pesi ndenge wana ba musicien to tie poids ya compter de balobi même si on compter okotanga ba musicien na société parce que to za kebele siko lingo mona ba musicien sa Congo. Non, mais déjà tant moi majorité, babimisi ba koti ba mbongo na poche, lobo na poche ba pesi. Faut comprendre ngo déjà. Mais tu cites le nom de Fally Ipupa, tu as cité le nom de Do Congo tout. Do Congo na yondo zolingana, olingina ça elo liste. Non, mais pas liste mais si je te demande aujourd'hui, est-ce que non, mais sans problème. Mais si moi aujourd'hui je te demande est-ce que na clan ya Wenge en tête ya Wenge, est-ce que vous avez fait quelque chose pendant? Non, on attend que Blaise Boula. Blaise Boula a parmi les en-têtes de Wenge. Na 6 Hollandais ba télémara. On parle de Wenge, on voit d'abord où Ranson et même piana après bon na sima. Bon bango ba pesa kina noté mais zena biso yoka. Ya Noël tozakini premier match ya Léopard total gina ensemble ngai na Sampaio. Anthony Sampaio total gina ensemble. Total gina Noël ou Ranson total match ensemble. To solo li mamba chaka ko na ebise chaka ko azana salle de réanimation. Akamwe. Abi comme na niveau réanimation Absenga Guillaume ça na oya na oleka. Akamwa qui? Oui, réanimation. Yo mona nga blague l'hôpital. Non, mais je comprends. Ba ebiso ko za na salle réanimation. Donc c'est que comme na niveau mususu donc tant na ebise que ça ko na réanimation tika ki pena. Abisenga yebisa yeke na oleka. Mais faut ça siko na nini doyen na biso koko ya musique na biso atikala aya ko tala ino hôpital. Oyebi koko na biso. Doyen na biso musique congolaise oyebi. Tout ça est dans mort exactement. Non, aya gité. Oui, Jeannot Bombenga. Ouais, papa. Les doyens Jeannot Bombenga. Aya quitté l'hôpital aye libanda tchakonga benga na 8h. Abigi yaka rapide l'hôpital doyen Azoya. Pas tellement l'hôpital doit tourner wana na kuti doyen na réception ba télémissionné na habité ba l'exaé. Zati moi kashine to mati wana tina likolo. Tchaka Congo doyen tchakonga esalaki bien makasi. Ya dia signe mo bien. Ya dia signe mo malamu. Guy Moller, chaque Congo a couffé. Chaque Congo est malade. Ils sont malades. Pas bien, on est. Les médecins, ils sont emboli pulmonaire. Ceux qui ont compris le commentaire. Emboli pulmonaire, les médecins, le corps médical, ils sont ils ont première poumon. Parce que Kosu, depuis longtemps. En 2019, il y a eu comme Hollande là soin mais bon, il y a moins négligence. Biso mingi ba noir to kufa mingi mon aka négligence. Mais ça biso li kameyo zo salate. Et surtout ça. On a sala après. On a sala après. Ndio moni tango yoko kota koti ende attaquer makasi. Jour na lali na ndako, azo sentir kazo ko respirer te. Ako respirer ta débris a démarrer mutuka ay komiti kan hôpital. Na buto akomeli biso na nini? Ngai pe na nzoto eza bien te. Nzoto eza bien te. Tout le monde a dit que la salle à boire dans groupe. Na tongo, na mo mutali boso, soka benga famille, oui, faut benga famille pour baïba. Na moni maman a bengi ngai. 7h, na yamba ki téléphone za kanga. Na funga la 8h, na mon appel e kota yi. Chaka Congo. Chaka Congo ba 8h na yamba boy. Alors Guy, ozap, na bisi na uto la mukasiko fona laver bani. Abia nga pe na bien te, pe mapina donner na za batinga na réanimation donc garde corps tazali banana donc mais on a réanimation alobine na zaboui na ba oxygène nazolo bano boy na mais on a ba téléphone na réanimation abizana katana tindelo photo akati akangelinga photo na talibo na bimi mbangu na ye poko ta siko na salo azalaki zaki problème sécurité libanda olati kashne bilo mwanengwana utiki téléphone libanda mais na salaki ka tout na kota na téléphone mona camoufler ndebo moni vidéo na salaki wana tanga zo expliquer que non na vaina ndaku tonga moko bazo tianga $150 na jour ndenge wana donc tango akomi kuna batalié ba médecin ba yeba déjà que moto ya komi une étape moko ya mabe mais po ba bangisa yo te bako fortifier ba bandi o traiter yo tango ba traiter ba bomi ba kayu wana esili ba yebisié chaka zonga ndako akota ko hôpital le 16 janvier ba yebisié chaka zonga ndako zonga ndako zongandaku chaka zongandaku chaka zongandaku chaka ngosuka ndoko ko respirer pena malamu te ndoko ko respirer malamu te abi bazo médecin zo sangana zongandaku mais na ka zo traitement na ko zongandaku te po
non respiration na nga pena ezongi ndenge ezalaka te après bah c'est bon bah changer chambre bah longoné na réanimation bah tina salle d'observation à côté na salle d'observation nde bah ndio landele sokuna mo batonga mo banini akomo telema ye muka sokoli kuto mo bovandi bozo sola zoganga na bise yo pono zoganga kaka makasi boye azoganga ye neta non so azosolo ah tete botika na do azolo mo ndem solo ba avec vivacité tout azolo bani no qui tient nos voyous à un hôpital et puis voisin na yo kuna tala bazozong ça za na ba sonde bani no bele pour chambre na na chambre bien télé climatiseur tout bleu on son médecin tongo ya talier midi ba PC biloko na compte à hôpital tout on écouta il était na bisi faut c'est sango o te ba fo ba la bien te ngali nga fo manyoko ngala za mukongo la lia fufu bazo pesa yo mona bunana le bulu moko ici chaka ko ngakufi alia ki na ye na tongo la muka melineti na midi ale na ye ba kene pe hôpital na HG o alimete wana tango ba sali scanner wana ba sali scanner po ba teke maboko boy ba sali scanner wana ba sali scanner wana ba yeko bimisa ba photo ebima na scanner wana so ba l'action ngo lelo dozo mona bena awa ko ya go beba déjà do malade kotaki déjà malade kotaki makasi zo attaquer ti ezuye ka nangam na blepo nje moi négliger ces affres ni na côté santé hein nini nangam na blepo artiste nje santé na blepo bozo ngo pena na moi négliger son ke te ça au moins santé ça individuel netinga so na yo ka bien te mi pesa na médecin balandelo po bika place wana place mo bona yo ka bien te mena so na mi pesi pas médecin mais ça ebisinga mela kisi oyo ngala zuki na melimi balé na yo ki bena bia elonga una na tiki nanga na zo négliger santé ti il faut to la la santé eza na ba artiste musupe na otangelo ba kombote ba makasi na olandela santé ko sakana te kana kinde to ana Congo ngala voyager na grand-père Bozi na 2022 tokena de général de Fao na Côte d'Ivoire mais grand-père Bozi a teyanga marambe belé kani na bana ofana na iwana grand-père Bozi aza asthmatique hein aza muta sucre muta sucre mais bokota na ye na place moko boye na restaurant bovanda avant lia ozomona ki azo contrôler santé na sepela na ye na ndenge moko alandela pena santé na bite ero boye mikolo na komela bien mikolo bière te et puis bière ngo komela ngo na excité monaka 2 bouteilles soki ameli 3e seke esuki wana pazo tala ndenge nini médecin yebisa ya zalelaka c'est un peu ça yo chaka Congo na mabele na olandela chaka Congo biso kaka nde to olandela ye bato bakunda bato ezaka bato bazaki tout autour na ye ka bato bazaki tout autour na ye nde ba olandela ye po ezala bien eza neti oza boye so lelo oza te bato ka ozaki na bango bapire nde bayo otemela makambo na yo ngaza na Lumbashi chaka Congo azaki 2 jours eleka te fa beyanga nde nini ide tosala nini tosala boye tosala nini awa to poni tosalaki association ACOM association congolaise de musique poni to créer yango po bato ebele baza ko adhérer déjà poni to créer yango parce que imiko PDG Verki sakufa imiko ekoma neti eloko moko boye ekundaka ba matanga so matanga eza nde imiko la moko imiko non ok comme association congolaise de musique eza eko landelaka ba makambo ebele ACOM eko répertorier ba boye eko sala boye eko landela makambo ekolandela pe société a droit d'auteur eza na kini na Congo même ici boye tel musique nezobeta to ndeni bofuta kete ndebo ote azamamba te ko sala makambo eza bela ko sala eza toi ko sala mais bon déjà artiste en danger salamaki je pense qu'azali na ba statut na déjà hein ko banda o salela bato bazaki ne mingi proche banda o sala ba course wana ngala on senga na bango surtout eloko wana ekufa te chaka Congo akei artiste en danger ekufa te po esunga ba artiste ba mise bino déjà bosaye déjà obengi yango ACOM eza omonte que yo te ACOM n'a rien à voir non ACOM n'a rien à voir artiste en danger yemoko coordonnateur chaka Congo artiste en danger azalaki membre ya ACOM ACOM eza neti union ba musicien congolais et de artiste en danger eza asbel pona soki musicien azobela yango elandelaka wana soki musicien akufi artiste akufi bien lukambo po yango elandela wana mais soki sali que non peut-être ndenge chaque akufi boy que mutu akozwa relève ne o chaque parce que ça rappelle comme confiance ça va comme parce que mutu na bo chess que on a privilège ba yamba partout c'est ça aussi les problèmes chaka Congo pe ba abandai kaka azwa audience o azuite
Au moins, audience au Tchakakong à Zolilo. Tant à Bandagi, Zaki Bongote, combien de bureaux qui n'a pas Bengana? Ando qui n'a pas Bengani ba MBT. Mais ko kende, ko insister, ko sala be mission. Eh mutu babeli, maman Denise, maman Boy, maman Olive, Boy, tout. Tchakakong azo sala zolo bilango. Batu ba yeko comprendre boule na e. Batu bandima e. Obi Tchakakong a kati sa plénière na Sénat. Tchakakong wa ke luka président nani Bati. Aye na plénière. Plénière pena pa Sénat bazo sala pena ba o siéger. Bati amoni Tchakakongo a kata plénière. Tchakakongo vene. Yebsam. Pona okoma na valeur bien audience yo moko lukango. Pour musicien comme musicien, on a osé nanda ko batu ba ebiote, mais yo motango osa jobi na lelinu. Na osa eloko batu fo ba yebanga. Eza ndenge moko na ndenge oyo ako remplacer Tchakakongo na sima. To tia e po akaka atelema. Ba ayeba ke ba ko finga e. Ayeba ke makamba buzobe ko lata e. Azala ndenge Tchakakongo azalaki. C'est tout ici. Témoignage nini o lelo Guy Moller bato ba na biso oui goyo ka témoignage nini o yotika na ngona la personne de Tchakakongo azala candidat. OK. Azala candidat. Natali vidéo moko ya Tono. Artiste na biso cinéaste na biso Tono. Tchakakongo a aidé à l'hôpital. Ba omi balé, ba yokani te ba s'entendre te, ba soigni. Ba soigni, bimite libanda yo, nyamana yo, muyibi, olenga mbongo libanda na tali ba vidéo. Mais tala réaction de Tchakakongo. Ba soigni na suka nango. Tono ya ko sengi pardon, ba yokana. Même chose. Yann Dimosi, même chose. Ba yokana na ba Tchakakongo. Mais Yann Dimosi pas zaki na Hermongo, asala Tchakakongo émission. Olenga mbongo ngai muyibi boy tala boy. Na suka nango, ba yokana ki. Tchakakongo azaki mutu akanda te. Azaki mutu akoloba mo ebele. Okolemba so yebi ete mo tala bo olembo ko déplacer ki. Mais so vandi oyoki o comprendre azaki bongo. Boko so ane siko na minute amuke abwaki sinanga pardonner. C'est ça Tchakakongo. Guy Moller to ko bongo na suka, message na suka et puis ba programme des awa puis na minute. Bon, dès normalement to zongi la sous poto pe ça venir place to tia deuil. To tia matanga place bateau yo. Ba roya okuta na po to lela ende na mise jour ba sa corps na cinquantenaire to lela na mise mbala moko ekei nini cimetière to ketika na dernière demeure na ye nenge to zaboye to zonga no semaine prochaine pour to pesa no place to exposer corps et permettre batunyo so ba okuta na wana instrument zobeta musique ezobeta ma ndenge balela ba artiste ndenge makambo ezala donc to sala bon to zo tala nano to ko tiango na une des trois bien à vie nanina au place comme on nanina VV Center ou bientôt mais mangona maisha toujours tala place comme on est disponible pour exposer ma camion sur to comme na suka monsieur. Merci beaucoup na CP là trop vraiment continuer vos émissions ils allaient bien qu'on a l'information qu'on y est surtout aux alla toujours à la page. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très chers internautes, c'était là Guy Moller à Pessibiso Éclairage. Il a éclairé en tout cas dans Mambo Itali, il y a Chaka Congo, pardon, Nenge Ezo Lobama, toujours. Alors, merci comme ça à toi qui est derrière cette caméra. Lui, c'est Imako Makengo, je te salue, merci pour le bon boulot. Merci également à Willy Mouchen, le code mondial, le Pakebo. Merci pour le soutien. Il y a Willy Moucheni, Maître Tigre Makanda, le grand Mukombo sur les Poutines depuis Paris en tout cas. Merci Maître Tigre Makanda, Nikita Mav Mavinga, la parisienne, une parisienne qui se respecte. Nikita, je te salue. Sans oublier Maman Fatou. Ilunga, la reine sociale, Sam Koukou, je répète encore Sam Koukou, merci beaucoup. Merveille Iboula, une personne exceptionnelle. Merveille Iboula, tonton H, te salue. Rite Moulamba, tonton H, te salue également. Alors, quant à moi,
Je vous dis une fois de plus encore, bye chez vous. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. À en croire Ado Youé, ambassadeur de la jeunesse congolaise, l'objectif est d'apporter une solution rapide liée à la création d'un espace d'échange entièrement consacré à la cause de tous les jeunes Congolais d'ici et d'ailleurs. L'ambassade de la jeunesse congolaise vous concerne tous, n'hésitez pas. Vous devez comprendre que ce qui nous réunit nous rend plus forts. Et nous allons avancer toujours avec la paix et surtout l'unité nationale. Voilà pourquoi j'invite toute la jeunesse congolaise à se joindre à nous pour collaborer ensemble. Moi, je joue juste ce rôle de médiateur et le rôle d'avocat. Je serai là pour vous et je me donnerai corps et âme juste pour vos préoccupations et vos problèmes. On sera là. L'avenir de la République démocratique du Congo promet meilleur et cet avenir est beau. Et nous allons construire tous ensemble l'histoire de ce beau pays, la République démocratique du Congo. D'après les invités, l'inauguration de ces bâtiments se veut être la concrétisation de la volonté du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Et je déclare donc en ce jour inauguré ces bâtiments qui est dédié à la jeunesse et j'invite toute la jeunesse congolaise à fréquenter cet endroit parce que nous mettrons à la disposition de ces lieux toutes les informations et toutes les opportunités pour la jeunesse, mais également que nous tous puissions travailler à côté de nos autorités militaires et sécuritaires sur la question de la paix pour notre pays. Projet, ne restez pas ces jeunes-là qui est en train de murmurer, de pleurnicher à tout moment. Essayez un peu de penser à quelque chose à faire et puis voir l'ambassadeur. C'est l'ambassadeur qui vous fera la voix pour voir le ministre qui peut peut-être concrétiser votre projet. Mais c'est un plaisir, c'est une fierté aujourd'hui d'avoir ces très beaux cadres qui désormais pourra recevoir des doléances, recevoir quelques problèmes que nous avons nous jeunes. Donc je dirais coup de chapeau. Depuis sa nomination au rang d'ambassadeur de la jeunesse pour la paix en RDC, ce digne fils du pays se démène grâce à l'action coordonnée du ministère de la jeunesse à faire les lobbying et plaidoyer pour l'épanouissement de la jeunesse et son implication dans les processus de prise de décision dans les institutions étatiques.